Dans mes souvenirs, c'est belé. Donc, moi, tout le monde est belé, kaka. Est belé. Alors, toi, même Penza est belé, belé. Tu penses que tout le monde qui a besoin de chaque makasi, un mot pour la famille, un mot aussi pour la famille artistique. Courage, kaka. Nous avons fait ça rapper, mais ils pas vu paiement. Qu'on perde déjà mon tout le corps à Bantou. C'est choc. Donc, tous les soirs, il y a beaucoup de choses. Donc, bon. Les moments où on a un groupe, en tout cas, on a une maladie, ça va être calme. Les autres, il y a des fois, il y a des malades qui arrivent à rapper, on va malaria, tout bien, on tout. Mais il y a des cas, en tout cas, des cas, il y a des gravité pour les autres. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Oui, mesdames et messieurs de Congo Winner Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Émission Nabisoto Lobela, présentée par moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 143, Kande Nebisa Rabino, Ngamwa Moussa Nabino Nazara Libanda pour nos Zolabino, information et CRCR, pour nos Lagsabino, actualité du jour, pour nos Salaba, descente des scanions sur Makambo, Ezole Kilabiso na Ngomba, Congo Kinshasa, Karandeng na Nosakibino, Mokolo Esame. Artiste comédienne au nom de Suzy Bantu Autagi Kotika Biso, donc Kolo ya Wenzambe Tata Mozeli Sali Kolo pe na semo pesi na kimia azwa ki molimo na etikete molimo na epe na kimia yango biso tozalaka ka liso likola liso to sali descente penza na résidence familiale tozana lemba salongo eskani toyo kokutana na ba famille pe na ba artiste comédien o bazoka bola mawa nande kona bango o ya Autagi Kotika bango donc biso pe na Congo Winner Télévision tobaki tozala wana liso likolo ya liso to mekana ko interviewé bandeko est-ce que liwango euti wapi bandaki ndenge nini toyebi kende kwazalaki malade mais tokomona mbamoko liwana ye donc pesi moi passé yango tozaka libanda po na kozula bino ba information ya CRCR na Congo Winner Télévision donc restez branchés pour la Sabino de début jusqu'à la fin ti place famille na deuxième famille na ye bande on a ya théâtre place ba osala ba programme na bango to kende kolakisa bino ndenge nini makambo ezoleka mais to kalemo muke ya koloba ete ndeko na biso na kombo ya pasteur de la foi asala annonce moko déjà pasteur de la foi loba qui était liwa etelemi mingi na ngambo ba artiste comédien pasteur de la foi Mayata a déclaré loko wana nzamba la kisi liwe telemi tro na ngambo ya artiste comédien mais depuis le belo kwana to moni liwa na ngambo ba artiste comédien ezo sopa na ya ebele bazoko fana bango bien sûr mais ezo leka ba artiste comédien eza penza donc ya ende donc to ebito so to ko lo bango ndenge nini yango biso dozaka wana likolo lisu tozana ka poto salela bino musala to migana ko solana bandeko wana ndeko liwa ezwaki ye koma donc bo s'abonner massivement na nzela ya site yo mutuna no s'abonner abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision ben information sur lukaka ana Congo Winner Télévision heureusement pesa ben information sur pour biso aba soldat baza makasi to sala rapenza jeté donc to sala descendre sika makambo ezali wana profiter na pesa mbote na la Cléopâtre notre mamie au nom de Sarah Kabunji la patronne la Cléopâtre depuis Londres clin d'œil toi mamie merci pour tout. Merci aussi pour les soutiens donc bola munoele kembele to psp merci ming équipe technique qui mobimba Congo Winner Télévision commençant par notre cordon Adida Lumumba Beneti Diabanza la Beneti Diabanza moi-même Miliki de la presse donc tozana kaka pour na musala rester branché merci. Bonjour. Tout le monde est matanga Suzy précisément na lemba salon tozali se présente aux artistes comédiens. Bon, naza acteur principal à Suzy Bantu. Acteur principal ya Suzy Bantu. Ngai garçon bizarre o ba mama tout bazala ba yebika ngane mtu nazala kina Suzy pendant des années totambolaki to marchait en tout cas partout oyo esenga totambola na ye akotenga pe na mo banzunzinga mike ndenga kotika biso lelo donc atiki ngai pena donc orphelin donc c'est ça yo zala kina maman bande au travailler na groupe na ya belaki bon les ba moment on a kota groupe en tout cas na mona maladie te azaki pena calme les autres ebujaka ya des fois fièvre ba malade mike ya kana ngo ya arrive à rapper ba malaria to bela ngo biso tout mais o ya makasi o en tout cas de to kamwe kaka po to kamwe ya gravité pour les autres
et bien là quand tu auras choc ezali. Vous avez informé quand même dans Azara qui est hospitalisé. Oui, pourquoi pas. Tu as informé Tobi que non, maladie va ndeko tungisa ye, azaki dérangé na maladie. Azaki m'a dérangé, andeko souffrir na pema, donc ndenge ko mema na liwa. Donc ibelé le va pena pour na maladie na ye, ezati pour na kosala commentaire maladie na kindaki boye, bandaki boye, sala ki boye, longue histoire à parler. Donc est-ce que vous avez en commun? Sango tozwa ki ngonga na zaki pe a te na zaki quelque part ndeba benga nga na téléphone ndi nazwa ki sango ka azali susa na bo moité. Donc tout on a étonné. Azali vraiment étonné. Donc pas si kaka. Vous faites un hôpital bien ndako. A fait un hôpital maman telemi ye moko na ndako ke tina hôpital na clinique de nuit. Na GB ko ta GB wana. Akende comme ndinga misana okende ko zo traitement, okende ko zo ba plutôt ça ba contrôle ya nzoto ya santé. Nandenge akomaki akepe azwa ba asala contrôle ba retenir ye kuna na ko memeti na liwa ne ba énergie ko ba désir ndé ay ko kata corps squeeza corps na mort cinquantenaire. Ouais, pour rester sur le groupe nem dazo gérant. Bon en tout cas groupe ekufa ça fait longtemps. Groupe katana to tikala ka ngana yi abinomi ba to tikala ka ngana yi groupe to zaka mo belé au moins des nombre de 25 personnes. Mais les restes nous sommes tant que ça la tourner des films kaka des films tant que si la pe les canaba net et si la les mingi ba kenda pe ba bendana ba longwa presque bango tout na tikala ka ngamuko na ba 2017 na tikala ka ngamuko neti lelo na zana kaka na ndenge ko tika ngai. Par rapport à ba collègues et ba artistes comédiens bazomona na matanga quand même. Oui, bazali na apte, bazavuma, bazoya pena donc chaque jour heure tout bazoya. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Bon en tout cas là on sengara na famille ya maman Suzy biologique non. Tous ara na ko na force ya ko ya omema makambo tina suka. To yo ke belé mais tous ara na motema ya munene pe ya robomba. Biso pe ba artiste tous ara na moi ba réserve ya maloba na biso. To garder vraiment ba bandi. Suza zaki muto bande ko loba belé te aswana ki pété donc azaki muto lingani ka mambelamba de lamba na ko jouer na esili donc yango na vraiment tout quoi ça na ba réserve mingi surtout na ba émission auto ko to sala oyo ya muto yango na ko lo. Bonjour. Condoléances. Merci. Munyo na matanga ya ndeko na Suzy ba souvenir ni ozo garder. Que toi la matanga ba souvenir des belés. Faut qu'on ait des souvenirs. Vous avez peut-être rejoindre quand même. Bantou c'est la famille. Donc c'est vraiment une soeur pour moi. Chaque jour dans des souvenirs des belés donc moi tout le monde est belé kaka est belé. Alors toi même penza belé parce que tout le monde qui a besoin à chaque makasi un mot pour la famille un mot aussi pour la famille artistique. Courage kaka. Nzambe apesaka pema ye mopazwi pema ko perdre déjà moto lokola bantu eza choc donc tozwa ye so wapi ya boyi tozwa ye wapi donc lelo nakobaka courage famille artistique mpe kaka courage kaka. Merci. On va passer. Nza ya koloba te sauf que nga na okepe mingi na ba conseil parce que kokufela esala mutu nyonso pasi kokufela esala mutu nyonso pasi surtout mutu bosatandaki te kakotika bino esalaka vraiment pasi mais nga na profitaka nayebisa bato nani azali bende to nani okufa te lokwa musa nzambe na opia conseil na oloba omoni lolenge na biso sikoyo ya otambolela tobongisa ngo déjà parce que toyebi te ekwela nani toyebi te quand est-ce que totika mokilo oyo parce que mokilo eza ya nzambe yango mo ntango bato baokufa epesaka biso mawa na motema esalaka biso te ke kolela mo neti nalingi nalela neti nana posa olela te te esalaka pena biso to raisonnaka ke lobi ekokomela nga mpe elolenge nini otambusa vi na nga na se na moi
parce que liwa est comme la mutunyoso et sur cette terre tous va passager, nous sommes des pèlerins. Le long miatiki biso et puis biso passe parce que tous s'attendait na ngote et batte belé na matoi na bango ba okaki on le la kake. Mais tant boyo ki on le la kake, bomi lobela peti. To bongi setambo na biso tant to lia to mela tant to sa mabe tant to sa baninga mabe poto ka saneti to tika mabende te biso pe to okufa donc to bongisa conduite na biso na se na moyo bible zo bali tombani muta bungisa mutazwa bambongo mituka me abungisa molimo na ye voilà okota mwana jeep ngana ipsa batu nyonso mutato ngana nzela ya mabe au perdre yango parce que le salaire du péché c'est la mort. Voilà, les lots miazati, les lots miazati. Et puis ça se passe parce que tous les artistes, à chaque fois tu y a un bibemba artiste tolé là, à chaque fois tu as un bibemba artiste to passe. Neti bwe mikolo nyonso to banozala. Oui, parce que ndeko na biso akufi. Mais to changer pe etambo na biso. Na sena moy e ana lo rebundela mutu lokwa bolamu te. Au moins tant on vivre bien na batu. Au moins ne batu boya le la momia. Mutu nyonso ya le la parce kaza ki bien. Parce que yebe ko van na batu ba no lo bakutu mingi te. Anolo ba mingi te. Mais lelo zamba zumoli mona e vraiment tous en passe. Ah biso penaneti biso na Fani Masudi a joué ba film belé mais film na kanga eza diba. Un film ana pena a joué ka et biso moto bité mon pena a joué. Non, a joué na ba camarade toto, qui a joué na été mais a joué na ba site na biso belé. Voilà, merci beaucoup. Mais pas sa question moza awa attaque artiste tout le monde qui peut collègue na bino pasteur de la foi à ça l'annonce moro le baki que lui était le mingi na ngambu na bino artiste comédien à ça là qui ko campagne moro na njili na quartier 1 abenga ki artiste comédien boya wani bela sambele da bino depuis malobane be matilelo mais lui était le mingi na ngambu artiste comédien il y a trop c'est que tu peux sa pasteur de la foi raison. Bon tu condamné pasteur de la foi parce que ça est loko zambala qui ça y est pe abima loba mais ce qui est vrai liwe telemika na monde d'artiste était oh yenzamba révéla qui oui mais ce qui est vrai liwe telemika na monde d'artiste était liwe telemi partout biso to remarquer c'est parce que tous abatu à TV yango moni batu ebele ba remarquer mais na zo sabino ce qui est vrai batu ba kufa jour au jour bibemelo et biloko yonde yango sko fetinda biso to bongisa déjà tambol na biso parce que mutaotika li bende to libanga na sena moya zate bibebi nous sommes des passagers sur cette terre. Donc ngai na ko loba maroba pasteur de la foi lobaki eza ozamba talisaki e banda lobango pe bibembe pardon et landama donc to ko PCP quelque part to ko bake azana raison zamba talisaki et biso to telema parce que ngana epsa mukili zamba ko épargner au penaliwa et loko ya hotelemela na vie ezali kamunyoso esama na temps ya nzambe te yango ndezelo wa hotelemela poto yebi ke to okufa mais apena liwo batu balukela bato ya kendo vandi boye et ana mutu mo basala complot mo boye baluka yo kufa et loko ana na vie de prière okotelemela temps wana kengana okufaka na temps au zamba bongselanga voilà pourquoi David abana olobake moi je ne mourrai pas je vivrai tant banalo babon c'est parce que bitumbe telemaki batu banalo kele liwa baza batu ba luko kufa na poison baza batu ba luko kufa na masasa kindoki baza batu ba bongso ba mabeba ebele eloko épargner kana liwa eza relation aux ana ngona nzambe avant temps. Merci artiste, je vous en prie. Oui, mesdames et messieurs de Congo Winner Télévision, c'est la fin de notre interview. Quand on a déjà tout ça qui descend dans la famille, Bolandi, moi, quelques artistes, lobby, mais artistes au Bazawane Belé, tout le monde présent à Maman Kalunga, tout le monde présent à Bijou Larin, tout le monde présent à Aïda, tout le monde présent à donc Bandiko Bazana, Pende Belé, Balé, Anda, Bazana, mais Bakoki Kolobate, Namiko Nabisopus qui a basé mentionné, Bazol et la Nde Konabon Penza Makas.
to condamner bango te toyebi o nini bazo sentir na se mitema na bango donc ko bungisa mutu o buzalaki na ye ko bungisa mutu oyo bubandaki ko sala na ye ko bungisa ndeko oyo déjà donc bomesana ki na ye ki camarade monsieur ko mabondeko donc passe wana bandeko wana bakokaki ko supporter yango te donc raison pour laquelle bomoni bango na bileli bien sûr mais bakoki ko loba te puisque baza penda na choc ya makasi baza penda choka donc liwa ezui ndeko na bango ezokola ezui bango donc liwe ko teso na ngomba artiste comédien to éviter surtout condamner bango to ko condamner bango te puisque baza penza na mawa ebele mais ndenge tutie makolo mukolo lelo esili a te to bandaka ko zonga pona za ce programme pona sur la famille to jupe appel ya grand frère na biso le roi dirait au nom des phénomènes la diesobe écoute baza déjà nzele fala koma mais vie à temps bambouteillage pe susu ya Kishasa onde combien à comité donc so koma ki bolingaki bomo na déjà nzela site mais lobby to za la pesos art to sala descente pour tout la kisabino bande ko ndenge nini bazolela ndeko na bango ba comédien ndeni bazolela ba ndeko ne ba ndeko na bango atiki bango famille pende nini nezolela mwana na bango yaya na bango leki na bango tante na bango mama leki na bango mama kolotu na bango donc ezopesa passe makasi ndeko na biso Suzy ape manakimia ezaliwa to présenter pe ba sincère condoléances na kombo ya grande équipe de Congo Winner Télévision to présenter ba sincère condoléances na famille artistique mobimba pe na famille biologique ya ndeko na biso oyo auti kotika biso molimo na ye epe manakimia molimo na ye pe manakimia donc tozana kaka lisu likolo ya lisu restez branchés donc na nzela ya site Congo Winner Télévision abonnez-vous massivement bokozwa mambo nyonso a déjà Ngezoleka Star, bonjour là. Ouais, mbote na ngande kuna. Ça va? Moi mouké, ça va pas parce que tout ça est privé donc famille artiste ils en a matanga. De matanga kaka mon côté. Donc tout ça matanga mi balé. Na papa na biso Koko Dio. Papa na biso Koko vraiment donc moni ko na ngaboye na uti na famille ya papa Koko Dioko. Elongo na mama linga na oxygène, le président oxygène donc tout ça qui kuna. Donc mon a tout si kuna mon na awa. Donc c'est ça donc ils ont ça la passer na comme on a dit on a vu ça moi aussi Suzy Bantu ko kende ko tika biso bon. To pesa ka nyoso na boka Nzambe. Parce que Nzambe a pesa ka pe azwaka donc c'est ça. Ba souvenir nous ont gardé par ndeko na bino Suzy Bantu. Ils a ebelé. Mais ça est belé vraiment donc tant on a taillé ouais ndeko nanga Suzy Bantu na raisonner sous mélodie na raisonner sous Diane Makila et ça n'a pas parce que baza bandeko na zaki na bango vraiment pembeni vraiment te bandeko sola ce qui est un sous to ko sala moi voyage to ke moi braza to ko sala ensemble ko sola ko seka ko lia mais le lo qui liwe kaboli biso donc to ko mona na les sociétés donc ezo sala passi mais Nzamba batela biso ba to tikali liwe za la kelo komoko e enseignant kabiso eza kelo côté to eke poto seka poto sala ba défi te enseignant kabiso ande ko to zaki ne lo atiki biso bongo lobi ko za ndini pe na ngai donc moto moko te azali banga biso surtout to kokufa parce que to yaki ba paya to kozonga o eza place na biso te donc c'est ça. Alors ndeko abelaki ou comment? Bon eza malade ni so to belaka donc il biso to bela mutu pasi yo poko bela mso le bon pasi c'est ça. Bon c'est ça tant liwe yaka donc c'est ça na sur mon ba vidéo ndenge moko mais non encore ils ont la cinquantenaire. Programme est-ce que ça comment vous organisez comment ba programme de G Bandi? Bon programme ndenge ezali eza na ba bateau baza vraiment baza mieux placé. Président Duché bazali wana donc baza communauté ezali comité ezali o batie o ke bango te bazo ba kolana biso to lana ndenge bango ndi bazo lande bazo tambusa biso donc naza vraiment te na ko zo ke moka na loba programme ezabo été donc nga naza ka membre donc ndenge ba continuer bazo koloba ndenge biso to ko sala en tant que simple donc merci vraiment ina NTPC et comité mais deux ans na matanga ego yati attaque NTPC mobimba te mais ba membre bazali hein alors vous avez ka tete do mona président Masumu da ba membre bazali ba oya donc eux ezali kambi aba artiste na biba matanga ezami balé donc c'est ça yana musuba ko sala musuba bazapi na lingwala isika matanga ya vena biso Koko Dioko donc c'est ça. Merci Beaucoup. Je vous en prie. Pas de quoi.
Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Quand on a bisa kibino tozali sur le colo aliso par rapport à matanga ndeko na biso Suzy Bantu atika kibiso donc lelope biso Congo Winner Télévision. Tout ça déjà descente à pour nos yoka famille artistique qui na famille biologique donc ya misusu bazo kokate basé mentionné ba ndeko bazo lela penda kanenge to la kisibino ndebo moni ba collègue na ndenge bazo lela donc ezope ça passe et puis c'est pas si mais ya mutuya ezaka ka nzambo asala likolo na se apesa ba courage belé na famille apesa bango makasi bazala uni oyo komeli bango mukolo ya lelo donc ba courage bango kaka ebelé. Restez branchés sur Congo Winner Télévision, abonnez-vous massivement, partagez les biso belément oyo atana 5 personnes ya pamba ezaka manko ya ba soutien na bino et au sala biso bien, protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.